côté de la boule ndako siliki au champion local là tu vas combat à télévision Patricia Monde kasi ebongo to CPAT pour un temps muta ça maramba bien il faut to cette année passer yo ngara battre le combo mi chapa mkele na linga maramba kele telelo na yito lo be maramba francophonie hein mais ngai na ça qui songi te bango na bango trouble tout ça qui songi bakatia na Congo bazaka mukete hein baza talebele yo mesaka na bilongi wana bango nde bandakachi bango na ebite hein lelo nazanga moko na plateau na biki to soleil biki non normalement na yambi invité to 100% ba combat na même makambo yo sanga bouche passe yango fuka na loba nazanga moko na plateau na zabongo na 4 clubs les 12 apôtres oui que nous avons les 12 apôtres vraiment à un plateau mais tout ça bon moi belé na ko bango moko sima mosusu to solana les 12 apôtres oyo wapi oyo mingi penza et bandi vraiment ils ont bakache oyo baza ba ancien bakache akala baza tellement ebelé ba oyo bino boyebi bakache oyo boyeto tanga ba kombo mingi boye ezate to tanga ba mingi baza belé mais oyo baikaka ba minei moko mi balemi sato minei mitano te kaka minei mais baza tale belé na loba nini ya koloba ezate oui na ebité na banana ko yamba to bandi ko yamba to bandi na fondé mutu alukaki na ebité na loba nini to bandi na fondé to banana fondé te to sola muki ba isinga to sola na momu kirete ebongo nasima to ko yamba fondé nasima na ebité dete fala c'est na komba moko oyo parmi les 12 apôtres oyo ko sepela na oyo les 12 apôtres moko na nous ebongo to na plateau na biso et ça la biso bien makasi na ebité dete fala ils après au Sénégal c'est à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Shakira Tiba. Oza mwana ngana bimisi. Soko timutu makasi. C'est bon. Active.
Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai, Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka. Shakira Tieba. Oza mwana ngana bimusi. Soko timutu makasi. Na kokase yondi na kokase baninga. Naloba nini bandeko na ebite soki na koloba nini donc oh wana bauti kolanda kolandi komba ya l'air za pote donc Antrino ya bazu za pote ni abundaki bitumbaki toko wana bauti kolanda balobi ke malgré baza ba se ba père basani bon na bango mais bazana mpepela bango omona keno ba beta loka solo ka ndenge ba jeune pe ba beta ngo bike no ba ende po ba projet ba jeune tout na bana no moke na fondé GSP champion local bonjour fondé na éviter ceux qui na lobanini oye na équipe na yo na moni yo fondé mais aussi y na président oye na vice-président oye na Antrino donc na éviter bozana candidat champion local makambo ya catch ekoza la candidat catch tozala ka benemi pendant temps ya combat so abile combat est proclamé de 10 minutes à repos tokoko koma benemi dans 10 minutes mais après en tout cas tokozonga en famille catch mutazaka la kanda en famille aza mutu mabe na vie na ye donc atika catch akeno sala abeta rugby catch le rugby ndeza na ba kanda pour na rugby okokufa bala moko be biso soki na bomiso zaïs ngamoko na koyoka motema passe oui. Pour adversaire à ça une limité tout d'abord
mingi ngana yelo belasi. Pause. Voilà. Pause. Adversaire à invité. Toi et maintenant bande comme susupé et mon tozonga. To kimba moko to mona maître nani Sozaïs. To mona maître Sozaïs et bongo totuna toeba dengi nini santé na epi ayebi sani maître Sozaïs. Ah merci. Mbote le grand journaliste. Na sepeli lokola lelo ya mbibiso na plateau oyo ezali 12 apôtres bato batambola na Jésus 12 apôtres bato batambola na Jésus mais nazomona bino batambola na Jésus mais bonsa kama ngombo ya mabena baringi ko beta baninga na te bato batambola Jésus bakoza mais champion local yo habite que Jésus place la caprica mais habite tout qui non malembe Jésus ça la capé yanki ça ka maître je sais pas batu na temple. Linga ngana Sozaïs. Linga ngina kanda na ngai. Bo kanda na yo eza penda te. Na yamba pe baninga basi. OK, yamba bango. Baninga basi. Voilà. Tout ngina desika ya maître Sozaïs. Parce que maître Sozaïs c'est Antrino na biso na éviter Antrino Sozaïs. Tout cela na kinga na. C'est comme awa oina plateau na ngai ozaki le but et Jésus va donc beta na banini c'est là wana na ngina nde na ba fétiche quoi ba fétiche nde ezala makambo wana mingi ba fétiche balinga ko contre biso ba ta bible mingi mais tout ça là awa na catch utambola kina Jésus les apôtres mais il paraît tout le monde outi quelque part boina ba kanda Jésus ko panza na ngi ba wana makambo ngai te mais les no boina message moko ana plateau. Message bon merci ngai penda message na nango na penda message ya 12 apôtres nga moko nanu Sozaïs naza entraîneur ya 12 apôtres talaka 12 apôtres bato batambola dans Jésus bato nyonso to bazali Jésus moko azali ye moko da Jésus azala muta makasi ya okosa te Jésus tango oye na loyenge en tout cas okutana ezalo kwa 12 apôtres na 12 apôtres soki oye na loyenge en tout cas mabe penza ezali soko oye na loyenge na 12 apôtres mabe ezame toza na choix te pona soki tolobi ke to lobe mabe ezali to keneska de biso Karashika vice-président. Président toujours. Président, hein? Oui. Mais quand même, attends, battu au vice-satani, nous avons président, tu as dit vice-président, Karashika. Maître Karashika, bonjour. Bonjour, Yanzambe. Ah, il a invité Maître Karashika. Tout le monde a montré. Ndémi Basanté, Balo ya Aokima. Il a dit que les 12 apôtres, ils ont compagnie. Malgré tout ça, mais tout ça, toujours dans la discipline, tout tout ça la camisala tout l'inga force sociale les donc il y a roloba mingi de prise que au moni biso ba président na niveau de commune ngo et à 12 apôtres to kana ba conseil délé surtout fondeli wanzana entraîneur ba mekara mingi tant ko ta réunion to salaka ba ben na biso matoi to le bel les 12 apôtres obi e belé bazo comprendre des 4 clubs de 12 apôtres to linga netinga était que président des 12 apôtres na collègue na président de Soussou na ba fondé na ba entraîneur to linga obi à l'époque série icône de la catch du ngomotrangengi obi c'est rentre en catch na ba 20 hein parce que ba tefa di gauche ba to ba fandilité de noir et blanc parce que les 12 apôtres to linga to comme ça catch niveau wana mission to zana yango wana donc to linga to comme mais ceux qui battu ba ko pesa biso maboko to senga na bato oyo bazala social le loko asala pour biso da fier catch to ba nyongo le lote tant to sala ngo talaka moto ka edinga moto na icône de la catch moninga batela catch fier wana siko biso to linga to landa ngo ndenge yemoko veli wanza lubaka de besoin nga bolanda yango ndenge veli wanza mais to sala ngo toujours bozana ngo oui mais nazo kana muke esika ya utokoloba mususu sima nazo kana muke esika ya maître Mukila président maître Mukila président na bango bote papa oyo asalaka mokili mpona bato bayoka yo na maloba na yo yango toyopesa message pardon merci bon message tokoye nano maboko na yo mokili oyo basalango na liloba mokili oyo basalango na liloba basalango te mpona kite te
moni sozo sala muninga mabena se mukuru ikofuta uti nani osa nani wana soza mabe nani osa mabe le banane bato bazo sala mabena sima mukongo bato ikofuta uti to sunge belé tant que ngana vandi en tant que président 12 apôtres mabete to benga président d'honneur na biso Bouchir azana ndako ayo kamukila ngando tant que président 12 apôtres o alanda kai après Karachika moni na vi mboko baloni sika okokuta za tamozo katete neteni komani munene so bino molingi balinga basila to bino bomba banani ozolo banani lisusu ngai kasi na lobi boye tango moni mboka de César Oyinda miyebelati yo lingi koyebelati skol ozoluka baninga na nini da vie za boye naka katia na bimimba na 97 si lelo na lembi ba médaille liti naka katia simanda kote si lelo nzoto na biso to sacrifier ngo na kasi akisi makila na place na chaque jour na cimetière banda 3 heures du temps 2 heures 3 heures na mona mutu monta pesa bénéfice na boka kinga bango dete ya izone za mayele na vie biso tout un entraînement na kati mboka na francophonie na lobi na ngai na fingi motute bato bako sauter biso te yindi toujours nzamba pambolo tuza sima na odu supporter biso to kotisa ba biloko tu makambo tu tuza retenir tuzo comprendre te soki loto tse biso mpandi nzambe mo mutayebi pondo to sambela kalisi fe nzambe za amoko ta za mibale biso to sala mingi lisi fe nzambe lisi fe ti le nzamba boya mboma wana pia message na opesa mo dete taizone azolo azolo signaler eli bangu tanki za directeur technique ko ya kata mboka wana yende mutakonza biso eza mabete so boye biso to boyete nous apporte boyete tam kolomote biso to za besoin de alandela ba clé sur biso tout ko ki ba document to za na ba combat auto bundi na kola 124 na kola na to bundi ba combat bozo mona yango nyoso tunde to bundaki to bundi to sena nzela pa tous les entraîneurs ba coach ligi mobimba fédération bien c'est que bino obligé ba combat sans attendre pas bino mikanda tous les documents ça est-ce que bon que pendant le blizani non quand c'est bango ba comme ndiye ba zenga biso na mutema mabel o tape mambulo biso pe to sale musala ngona mais attends bino mukanda après ça biso nyos quand c'est égal à la ligue to seni nzela na tous les techniques za ligue bango tout bapante toyebisi bango biso toza bakomba bana zo comprendre te ogisenga toma te tozo comprendre te eza mabongisa ya satan eza biso te bayeba biso nyonso toliaka bakila. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe, je m'appelle champion local bandeko na éviter na lobanini soki totikeli président maloba na senti que malobeze belé en tout cas beaucoup mérité à ne monsieur Faki Boya vendre tout kanaki bolo bebele na zongi na nesika ya maître fondé d'Espe Liwanza beaucoup personne na Liwanza beaucoup comprendre Liwanza ya mukiaza kolo RKO azali to pe Liwanza ya papa bon yepe alinga wala ba mingi mais bolo bakala mo réserve pour na toki de belé so bolo bi mingi baninga ba wala bati donc fondé Liwanza tunga to ba muke toyeba ki on a club moko na Kakokolo, je crois bien. Je crois na Kakokolo. Mais lelo fondé Liwanza akompe fondé na bo pendant que ba musicien to ezaka kandaka ya koma pe poko ba président na kwena okoma pe na ba na yo yango to moyo loko mi fondé. Merci Maboko ya Nzambe. Na sepeli mingi na question tout ngai na regretter peut-être mais na zo pe so réponse na bandi na club oyo yebite wana. Ngala uti na morai kacha samurai bankaka tangu tulongo na zona kisasa azaka liter na ye na ngiringi club ali bosu na bunela ya morai catch club ami baleza busel oto zaka na bashai mabanga batundra noir club ami satu na yebo buneza inter afrique ya de fin mwimba Texas isika oto yaki na dete Tyson mukolo moko ye directeur technique ngai chargé de discipline après départ ya bananga Steve ambaki ba ndeko na ngai bantrino bango pe bayaki en tout cas to sense amele to juste les moins belé na Inter Africa
bon ngane na sala plateau awa na koki kolinga koloba mabe ya mutu te na regretter la présence mokila te te ngai question na ngai za kuna te ngai question na ngai eza mingi sire tomonaki yo na club ya ntunga na ntunga lelo toyoki yo na 12 apôtres eloko nini esali olongwa na ntunga toyoka mpe fonde DSP. Oui, namonaki ngai pe ngai na ndeko na nga super nguluma toza bon terme tosololaka soki mpe na besoin kosenga eloko nasengaka ye eza mabe te na ancienneté na ngai namonaki ke ngai nazala mpe na eloko na ngai eza na ndenge ya mabe te lelo songo aza na problème super ayoka mpasi nga mpe soki super aza na problème nga mpe nayoka mpasi aza vraiment collègue oyo un jour les 12 apôtres peut se zobunda la kotika kotinda invitation na ngai pa na ye. Merci beaucoup, je crois bien que au répondre ngai déjà na question na ngai na sentir que vous avez vraiment moi maloba ebele ya koloba mais bo pesa nga petan na tuna ba question parce que toi na tamuke lelo osali au commis fondé il y a 12 apôtres 12 apôtres vous avez mikanda nyonso lokola bateau pour s'affiler déjà dans la fédération. Pour s'affiler à la fédération. Est-ce que n'a-t-il que francophonie 12 apôtres peut participer quand même? Voilà. Dès le place nazo comme appel le retour n'ingango faut na répondre. Na 12 apôtres au moins 12 apôtres ça le kola église na katikati ya mboka. Toza batu bakacheri ya kala. Mais eloko za sika et puis ko sala eloko ya sika za la moi mikakatone belé to moni pas même pour organiser ba combat to sokuta na bakal poto mosele eloko ne bandeli mutu musazo linga kasiango mutu musazo linga kasamo surtout ba vie oyo ya kala babunda kali susu te na ba master mususu batika na bango ko bunda ba koma na fédération mais so tali age na eta musunga na za mukolo na ye matiki ko bunda po ala na fédération ba bon ba zape ba rankina na biso tende to zala to zala préparation makamu na biso nde to zaba entraînement te 2 semaines kama ba bengi biso na téléphone ba bité bino bozango ya te bo trouver mutu moko boye mona mona ya mutu amaza na tina ta ko benga to benga mutu en tout cas ce qui fait francophonie ba bundi ba bunda na bango biso to zala besoin de eloko nga na vandela na betina makama francophonie te na tina les 12 apôtres marche nango te boni atona na tina francophonie te mais quand même to atona te bi na tina nango te mais quand même moi personne derrière moi club pe bazotama mutu moko ne fisa tama mutu moko bino batakala très violent discipline moza te la ba do motema mabeza na kati akacho koyebate surtout mutanga beza na ba vie mususu neto abunda ale susote tout un combat la bino ata moko tout un combat ta moko tout ça so bunda bien tout ma parce que ba ko sélectionner oui voilà tout ça autour na ngo sikoyo donc biso to za ba catégorie nyoso na 12 apôtres to za na maele mingi atotuni ba ninga nyoso sika to uti ba koyebisa yo même pas mon ba texation na DSP na matili kolari il faut mutameta maboko dete ba fala si vous peut-être sur combat ta moko lisusu tout un ndi ba bundaka parce que ngana beke francophonie loko ezelo ko ya biso nyoso ba ko benda ta club moko na bozata mutu moko to mutu donc quand to bundaki na imika bango ba baki na biso boyi en tout cas jari ya combat oyo ya batipo baza ko beta baton en tout cas tozala besoin ya bato na tozala besoin to mona bango na francophonie bon na éviter ne te pas tena ata combat ya ata ya karashika na mona ata parce que francophonie to ngende bokoko na éviter à vous je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete to leka 754 toza bakobo sera kuseba tokena kuseba biso sera ndi kuseba oza pia la tamakasi et puis la tamakasi ya bakobo sera kena mosto biso ka tokesto tochevi tumela biso notre développement ana ola wa liboso nana hôtel ba boso wa swo peso ba tubula ile ne boso wa bisaba tubete na bisuso wa te ola tubula la kazi wa tubula notre wa fa na kita notre vocha masi
Yes.
Vous avez la bien, hein? Ouais, rapidement, passe la balle à 6. Quand Gaspard Sosaïs qui est contre Tupac, Longue et FPL. Voilà. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai, Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka. Wana tomoni komba ya maître Karashika, hein? Donc fétiche abundi nganga sondie edingwe atika kazi. Ndoka za bedingwe babaza. Eza bedingwe. Engaye yomoka ndo za bedingwe te. Donc viens dire ça bedingwe baza bedingwe ye comme na été edingwe ye comme na edingwe ya mwana ya mukesi ko de edingwe moto na ngenge ya mwana ezate ki edingwe makidibate edingwe bitwatwa ya braza te edingwe moto na ngenge afanda mingi na ngola mais tango ike les 12 apôtres hier habité fona ki obunda na bango ba père wana na bunda bango kala nde azonga ki ayo bunda mais azi konko na likunku ba beta ko bobi ba mpule ska ya maître Karashika le bana nkomba na yo mona ki ondengeni Nzambe les grands journalistes ils sont là minté les 12 apôtres pour tout d'abord tous les responsables le gars la fondation ba Liwanza entraîneur à Soza président Mukila ngano collègue nanga ils sont to lingasiko au catch na pesa le moto linga catch moni ferita catch et dingwe moto na ngenge ils compte de la catch à l'époque on a été voir du coach ba cha catch na 20 mai hein ba bazota là on se retrouve aux ongisa oyebi komba oyo kabomba ka te Karashika na teka mona nanga olo ba na TV ba bokilo ba yo ka ba bokilo ba yo ka ngai babetanga ya mpesa nga kanda na longwana na chunga de otera mwana likola chunga imata na bola kaka donc na komona mutema makachi kindo ke côté belé tosol benya makambo kali kachi omoni kachi mama oyo na souhaiter malgré omoni biso to kami conserver dingo moto na ngenge icône de la kachi j'ai pas aller par respect na yo vieux oza icône otika la icône et tant que poser les apôtres Karashika na pression mot de vieux bela lo sako veut pour fandi mais tout ça ce que le moto le bela et les apôtres monsieur tous en haut ils ont ma beza makasi donc biso soko yena yo en tout cas faut piquer il faut piquer na éviter maître Karashika tokobeta na lisolo muketo to na muke parce que tezo kimba to ngana no esika ya maître Sosaïs tobabi entrino mengena yebakaka o mekobeta to lisolo ya programme ya club lelo bobeti lisolo to ki dake francophonie kokoso to bitena te no kokoso na mais ezalo mangamba kache za ka bongo shu ezate mais to tuna no a passe comme mangamba francophonie club programme nango parce que to bobimina mu pepe na bine faut ça mangamba bien à vous. Merci. Toujours 12 apôtres tous allés en forme ngamoko entraîneur Sosaïs et belé tous les clubs ya Kinshasa baebi Sosaïs baebi fondé Liwanza DSP les deux Koyas oya koboya biso dona ebité tozaka so tomatina ring mutunyo surtout il faut sepela travail za tanga moka entraîneur na pesa ka travail na lela travail fort tant to bandaka ko sala ba travail pona tozaki pe na EPS na FARDC tant tozaki to pesa entraînement entraîneur Sosaïs de soka mati soki oyo otavaka na yote en tout cas okokana na entraîneur Sosaïs te
il faut penda oya penda et pas entraîner ce travail pour la ngamono na linga na travail na ko sakanate. Bon, naibite ngai mingi na linga bakanda boye na ngobotana na se. Pa ngaza ka mutu ya kimia. Champion local ikavuna motote sauf car et passe là. Donc na lingi boye oye bisangai lelo fofoni kokoso. To ebite na lobite bokubundate. To lobby bopesi ba déclaration bino par rapport ne boki bobenga mutu se wana talingaité mais eloko etalangeza ke moi ba programme après lelo ceux qui font pas avec micro so ba bunda ba programme monsieur zati parce que faut to pesa respect na programme fédération za nango ya francophonie na sima ya francophonie lelo ba programme ni club ils ont préparé vous avez ba combat moko boye to nini OK merci normalement penza pona francophonie penza to bon tozala ki to mi pesa ki nango be makasi mais contre tayo ebika kana kati ya kini moko mo ba bulo ndenge ezalaka nango point to sala na biso a part kati to sala na biso dans ce mois encore kati ko kute ko tana on peut sumbo ko tela ka ba grâce mais ça il faut bon se pelisa batu mais angeje mais ba ko ka do ba et logo ata francophonie pe eleki nango banini mais tozaka ba kachet kotika ka bon na habité hein tozo mal ba muke et pas ya d'espeli en fondé et bon après ce programme parce que na zoma bakande des mingi ngala za besoin programme na besoin attendez so bakanda c'est trop dur bon moto azana kanda asa moto asa déjà na défaillance na vie oya kokoka sous vite mais biso loko toza na persévérance toza toujours ko persévérer lelo francophonie aussi là mais catch et ko continuer programme na lingina na programme na francophonie programme inde makambo to sinaki contrat na Bralima bitumba ya Turbo King Turbo azwaki biso à bientôt nasi bozala wana to benga bino bokotala tozobanda na juillet awa d'abord signaki to signaki makambo ke bangala la kazula mingi na yo côté no to signaki makambo so part wana tozali na combat en plein heure na Gombe Matadi ba date na kopesa tozali susu na combat mosusu au président na biso Bouchir c'est major na landwana ba programme nyonso tokoya kotika pesa ba programme na ba date ya mokolo ona makambo o eleki en tout cas biso na programme te ya kokota na ba makambo ba déclencher biso non ba déclenchaka baza ba fatigué nzaba songa na monde swabino te na biso so te poto ça na club tozo sala makambo na biso ya club atala tini blika mususu zonga kawana mais na makambo ya club te ngala zongi c'est tout cela non bientôt na tu no question mo boto ya PSK ya maître Mukile président Mukile to le président mais no question moko oyo ezo tu isanga na mutema awa na éviter problème nini ezo leka entre club na bino peut-être na attente bien na ligue parce que nous senti on dit est-ce que quand club ne monde ba kati bango te za ba club musu ba kati ba na ligue to ça na problème na motuté neti pas na ligue directeur technique Tyson aza leki na ngama za collègue to yaki na Terre Afrique ngana ye mais ma beza ke aza na ba faux conseiller so aza na ba conseiller malamu bako tuti c'est na ba vie o bazalaka liboso na ye poto zape na ba vie bazalaka liboso na ye lokola ba mutombolendien azape na ba champion abimisi ba champion ebele ba Yudasi bazawana ba Gojila prof Gojila ba nani masa na ngai leki na ngai Kabongo États-Unis donc abimisa ki ba mo ba vie wana batiki kachite makini makambo ya salité baza toujours ba kacher ba kibinde ba mo salité ceux qui ba conseiller à bien et bon ngi ba sangana ba ba vie kaski kas toko ma lova ba église té na venir moko mo na 18 église fédération cause la famille balete net ah fédération comment balete déjà ça comment
bakonzi mosusu ya fédération balongwa neti bazali bakonzi ya fédération bakomi neti ke baza bakonzi ya kachere moko boye. Oui. Wana fédération ya biso. Oui, la fédération na biso. Ba yana tanzi no ba na fédération. So que même pas président Fabio, asa président animal, asa président fédération te. Asa ne président animal. So qui to cueillir pas ya colonel Chako. Asa président super, asa président na DSPT. Appuyer super pour les kangai, même mukoni na ko senga bango pas appuyer les 12 apôtres. Na éviter limite sangai. Le numéro là est structuré na nini mais na zo ba conseiller na biso nde butu baza mabe. Ba conseiller bazate pour na ko diriger l'équipe na biso Tyson mais petwa na lingi catch là et pas mener catch na mayele siko bori bato mayele pe bazala siko bato mayele bazata ça na entourage moko ya ba vie moko bandoki président on a une famille de Ngabe to Yambaye oui Yambaye allô wana doba edingo moto na ngenge ya muke nzete na plateau na bangungu de na bami na ndi akachen baboko direct tiko tek oui nakali yango pe na moni mais si va faire petit comme lui Wampuli que il est comme ça soit préparé à technique na ndi ko nya tout mais invité ok baba machon c'était ok au santin c'était akokate plus que le bus apporte to na makambo mabe tara ngana ikolo na tout par exemple il a ngando là ba cimetière à musulman assist na teto kenan allô allô la décision depuis commune ya Lemba atopelaka souvent na émission na ye mais bakati otelaka biso kozongela biso kati ya baimage ya kane ya bapauvre na nde nyonso nayebi te soki botunelanga nanu maître manga petit frère na ye botuna soki aza na bakomba ya zombi patre apesanga to botuna ya nit nazalaki nde na braza natunaki aza nango te mais soki botunanga maître manga alobi aza nango ekosalanga bien makasi mpona yoki mpe nani maître mo aza na tangi kombo ya bachampion gojila atangi bakombo ya bachampion lipasa gouvernement ya rompelaba oyo atingi ozongela biso mpe baimage na biso na bato ya biso oyo batala baimage ate bayokaka bakombo po bamona yango mpe donc eza chikango ondimi na olakisaka kati congolais propose debate ya makasi tout bien. Vraiment, en tout cas, Toyoki au malamu na légion fort. Bon, oui, mais t'as pas combat ma père. Ma père. Tu dis on a na bande pour la bakatier na sima. Ba ta na ndoko ba combat ba bujila. Ba vieux biso ba vieux kanza. Ba o ba combat moko e mo aussi ba poko nzambe bato mingi ba lo ba wana o na za se kache. Na se kache obundaka na pauvre mayavanga. Oh voilà ni mayavanga. Biso tozala biso sima toza baleki mais ba ba lo ba biso ba sien o ba za ba entourage à Tyson est-ce que dans mayavanga donc o tangela biso lu na yo ozo tangela biso wana o da série ya lelo na Brazzaville tozala kana ba serpent ba kai amoros moni assisi ta lo benga tozala na ba amoros tozala lelo soko ke na Brazzaville ba amoros ba za souté ba za ba zate lelo to komina ba Hercule. Bon, na évité dans le banini vraiment, hein? C'est tout bandara où on va appeler tout sur la moquée. Je ne sais pas si il y a mettre Mouki là. Il y a le président qui a mettre Mouki là pour le président. Président Mouki là, président Mouki là. Et puis c'est ce message là nous. N'était quand des alambo, mais par rapport à temps, c'est tout bandara. N'emba de tout Yamba. Bon, OK. Nazo Yamba là. Allô?
Oh. Et Ngaye a aussi certaines amis. C'était. Moi je suis Karashika Pambate ma séguité. Hein? Nenga zawa à côté comme moi sinaye, à côté comme moi sinaye. Ça ma séguité nanga. À côté comme moi sinaye. T'as tous les deux collègues. Na mukila ngandona nga Karashika. Tout ça va sacrifice à ma case. Pour Mikolo yo. Ça fait ya koloba pasi. Allô? Ya koloba pasi. Allô? Na ateka mwana na kati na zoka yo. Olobini. Voilà moi ça Zamba Sidiki. Numéro na suki na 070 na suka antiko mame solobi na ndenge zo regete ndenge bokilo na teka mwana na kati. Bokilo na teka mwana na kati. O ba problème to nini? Allô? Oui, sacrifice quoi? Je vais pas le tout ça. Ah, d'abord banga yo. O changer numéro. Ah, o yo ko dans TV na ngai. Akokota te pardon nene toi est-ce que président Mukila Mukila koto yo président Mukila lui de notre solo madame il se sonne que quand les hommes makasi mais to sur la nomuke président local le président ntango zo ka batu na yo nyonso le ba foyi na kokoni et ça bon mingi on le présenter tout ça au ni ba quoi la sélection déjà ta batini dans le pot qui le kabu ba le kabu le bino leader nzambe tanga benga ko leader c'est-à-dire tout ça ko yete eza capacité mo kilbo place ko botama makila bato to liande le kapso problème ah les bino ko ndima bino ko lia ngai naza na vitesse spirituelle o nga na salati lelo na mona muto sala ngote na pesi na papa na kokodiko ko dimbwe mbote belé parce que place avandi yawa mukilo original balobi matete donc quiconque ah ouais matete quiconque yende quiconque maréchal soki fédération ezalaki malamu balika balukela papa wana esika poste moko boye po etingwe azali icône ya catch congolais quiconque nakangi bon na lobi na sepeli na champion du Congo animal champion du Congo c'est mon le Kambasi Boliti c'est Boliti Kambasi Boliti ayo commentaire ko nyata aya kubunga ya ko bomaka kaya bande na sola le lonza la pana ngam balobaka toujours yo moni mukila ngando na pesa ka charge hein maréchal bandokinyo surtout de la vandia bino ko sara na 6600 volts na bo renforcer te kasina kamo ndenge nini yo ko 60 wala na wala muka bien Voilà le basi politico. Ah le basi politico. Soto kutani okobima te. Oh. Na yebi oza doyen c'est mukila ngando. Na niveau na koma na ngo olingo lingate okozwa problème. Okozwa problème ya nti na lo banini bandeko. Nete me fala. Est-ce que comment moko ezana susu combien c'est là na comment moko pona na CP là et bon moto so na toka na kuchite moke et ça la biso bien makasi. Ah combat. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. To leka.
Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Ah! Dete toleka dete papi fala pese langa mama geti fala mote. Donc n'habite voilà ba utete so komba mukile. Abeti mutna minute wa côté donc. N'entre na 4 minutes ba pele zo kota na lembiko ya babino tembe minute nese no bolu ke la sponsor so sponsor aye na ko bakisa minute na ko mosa la 2 heures du temps so ki sponsor aye ta 4 heures du temps to nota ba ko mbala ka kumba et puis to ni banda 15 heures 19 heures mais bozo ka ba sponsor ti ba kache ba kuma zo muna ba tsaka na ba mbula ba wa poche mweza ba sponsor ba zo kata sans faculté mutaki alukimo musala na ya pasi a louer ring a louer espace a louer bakachera buna afuta bango lisimo ba 100 francs a la lisi bango susa na hotel soki in semaine na mbongo na moka pona yo OCP Nzambe donc na éviter na komi vers faire mission na ngai mais na ngaki to ba na maître Andrino Sozaïs. Ok, merci. Nakoloba kaka lokwa tokomi na suka ya mingi penza koloba ezate miniti eza muke. Na pesika mbote na président Frank Diongo na Colonel Chako donc bon pour la francophonie to koloba biso te de to pesika kande bambote lele pour na biso to de za ba kache to kotika ka ba kache to bunda kaka to zali soki lelo balobi ke Sozaïs yaka oya ko bunda déjà na travaka déjà depuis kala déjà na ko kata ka forme na kati o moni mba moko pe ale makambo pe e bandi eza sous tene to na sala soki ndenge nini te eza na ngote les 12 apportes to zali toujours travail ezali to travail soka comme ka to travail na biso toza soki organisation ezali to koleka lisusu epa ya Nzambe to kopesela ka ndenge ezali président Bouchir biso ezali les 12 apportes mutazo simba les 12 apportes président Bouchir en tout cas pour na président Bouchir soki bazaki atamisa tumine na éviter soki 12 apportes ngeza ndenini pe na pesi da bambote na ningi da na 12 apportes nyonso bisika bazali baba Rosa na pesi da ba mochele ba mbote da ba rosimi ba mbote da na pesi mère jolie après ba enfants na ngai na pesi Richidi da na Golvi bango pe ba koyaka lokola ndenge papa na bango azaka nyama ne tumba toujours ozali toujours kaka ndenge azala ya nete na zongi bongo esika ya fondé DSP a pesi tout mon message sur quelque chose. Bon, message peut-être que les 12 apôtres devise Nabiso Mingeza travail na amour. En tout cas devise Nabiso ça on a tous un projet, ils en tout cas moi mi balé mi satu ou ils allaient bosser la biso la biso. Ma projet nous on a le droit de atteindre la montée to ko le bango na plateau té. Mais to ko yaka kalisusu ko loba si j'ai pas projet Nabiso na pesimbote na tous les catcheurs congolais au bazala Kisasa surtout mingi champion du Congo le Kambasi Boliti aya koboma. Aza le seul vieux au respecter quand même
makambu nyonso oyo ngai pe na yebisaka ye na oyo pa yebisanga na respect mais fondé d'esprit que ngai za ba problème na yo belé pa tout sur les belé mais na yebite oyaka na émission te kasi na bandi koyati naza koyate po ezaki naza na ba club bato siko naza na tout na yo ni solo ya liwanza wana alaka mwana na yo to aza mwana na onga na boti et pas beta ba eka o ouais comportement mabe opesi te alana ngai ponga na beta bato mabe toza kuna te beta bato mabe mbote mingi na opesa kaka surtout na tous les catcheurs congolais na lobby surtout ba kinois bande ko na ngai nyonso ba catcheurs ya kisasa en tout cas na pesi bango mbote mingi surtout mingi ma bijou libundo ou asala ka mingi po na nga na baninga na ngai ya Ono Congo isika na kenda koluka mwa matembele ya bana en tout cas na bosani pe bango te na ba catcher na ngai ya 12 apôtres o ba yete na plateau basa na bandaku na bango to bosani bango te en tout cas bango nyonso mbote na bakisi mingi nyandabu Mamou national c'est tout na éviter na le bani de ba pe les okotanga tellement ébélé na ndingo sakala ke bolimbi c'est tout pona eza bongo maître 5 chantier alingaka kota ligne etengaka le bani nimbo dimanche passé bataki bata ba réseaux sociaux ba 5 chantiers ce qui a baigné la fallo ya mbaye pour 5 chantiers azali donc on dit 5 chantiers na minute au bakoria so bazalaka ba mikolo ebele batika ko bunda catch mais 5 chantiers azako début na loboko soki ba matili kolari il faut sentir que catch pezali bazal nenge liwanzaza 5 chantiers za mutu akone négligé te ba yebi biso bien réseaux sociaux awa 5 chantiers ba ah ngai 5 chantiers na bangana na champion de ah 5 chantiers azali makasi pa yebi catch na éviter bango na loboko soki bate babundi omona ka ndenge liwanza bunda kateke bako na ko bude 5 chantiers tester ba catcher ko na chaka pe mutema eza ba tela ngai biso karashika apena quelques messages 5 chantiers to chité s'il vous plaît moi kaluka propre à ton message à Souka s'il vous plaît. Bon, dans le bagage, le romoko, les 12 apôtres, tout ça toujours bien. L'ingénieur de Moussala, amour ezali. Tout l'ingato zing sa kachu boye barakala. Donc, na saluer batuloko là-bas. Honorable Kennedy Katasi. Oui bien. Honorable Kennedy Katasi. Oui bien, ngana ni honorable mingi bayande anon. Honorable Kennedy Katasi. Kennedy. Azo simba omoninga ngana mwena uta soutenir émission te yani okoyela okoyeba ye bongo oyebi me oyebi aka sena futela ka bongo moi batsele iner Nzambe omoni yoka Nzambe na kati yote omoni émission yo na biso bat moni les lieux apporter to biso 4 wana ndima Kennedy Katasi nandi maye abenga nga aba champion local na futela yo chaque mois bon siko oyebi Paul Wata nani honorable Paul Wata en tout cas ozana bato bango belé nazo ebisa yo okomona bango donc bon na saluer mingi président Franck Diongo Corneille Chako Lukamba Sibolite vieux na yebi oza champion du Congo obetanga mbabele ve obetanga na bakomba ya Kasamulu mais tolala nzala makasi na ceinture na yo ve poza ba mbote na yo na saluer le sous ve na nga tokolo bagwa idinga de la grande de la catch na saluer mona na ngai mona na nga Elvis moi na nga Legria Grady Jafet Kevin avec deux femmes na ngai maman Nasi maman Mima et bien là mbote na bino pena trop boyebi ki na linga bino mibale ko za na parler donc mais na bana batete là donc mingi vraiment esika ya président message ya Souka pour te pas que c'est linga ya kuna et style nyonso à éviter à vous bon sepeli na ba mina o to za ba on école moko place Soufaka o batikali bazebele ba yawe banani o za président ni mukila ngando o boyebiki on tapé ça à vous ku le kibakasi kasi to za bo moko asengi tous les catcheurs ndenge biso to le kanya to za nyoma moto te ko fungola mitema ba to ba bandaki patrimoine ba monani ba nyokami ko tsa bango ba bunda à part ça na pesi mbote patalizon na pesi mbote pour moi c'est dans le déj
napesi mbote pa bana na nganya so mbote napesi mbote na famille nyonso tu oyo ngana yebi napesi mbote pa na bana bumbu bana ngeringi bino bato simbi du apôtre na kati ya mabele wana so lelo telemi se bino donc bino bato sabi so pe lelo to la ba médaille ya baliti to zo ba médaille yo to zo na bakati biso to ya ko présenter ba médaille te na kati ya mission biso nde to ya kande uniquement to défendre bino bato oyo ko so telemisa biso donc to ya ko lo ba boye baké bondo eza tombé mokila ngando contre Symbolite bondo na bondo aya ko boma biso kuna ko mabomaka aboma biso komba suka obino bo risque pour na Symbolite yango wana papa dingwe yo buto molo ko lo batema tete nyoso tu biso tout ondima on est no déjà zali o ezalaki na bolingo wana na président Bouchir ko le babiso te toza toujours itumbaka kana na sima mokongo donc il y a puis là c'est pour vendre parce que maka émission de lobby nango toujours on a l'émission après 2 semaines toujours on parce que pour le makambo combat bondo ba caméra tout ezoya na kata bondo yemoko Zambé azo ko sa makambo tout na bondo donc il aura besoin yango wana kasi ni Congo bimba. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambé, je m'appelle Maboko Yanzambé a commis la sous-émission dans la vie Alexis matin mais na ko le kaboité ça avant la chité ça c'est vrai que le 25 août le 25 août na 14e mairie juste dans salle chez Bibi. Donc ils sont tous à la partir à 16h30. Donc Babi doit entrer 5 000 francs à Pamba pour mon moment Patricia Mode wana kuna biso tous aller bon comprendre ba saper bozala ba musicien bozala ba comédien bozala ba catcher ba kozala donc tokutana na ebele et ça bien so le ba star na ba catcher ebele au moins bon wana le ba comédien il y a seulement ba nouveau talent et puis ba musicien ba nouveau talent ebele ba mana Patricia Mode depuis biso ba journaliste tukufanda na tale biliona ngana mona kingandi wana wana yaka wana ka 5000 francs au mona biso tout tuwita masolo kitoko juste 14e mairie poilo chez Bibi 5000 francs le 25 août donc na comme la souka émission na kolobake lo na boka mabanga ebele te mais na boka ka papindo nga le voyage chez ate balobi Sam mokili mais ça peut question mo retourner na aussi ça kango te vraiment mingi na sikomi na retourner ki question moko bo na kolobake lo te na komi na suka de la vie kamba motema ya ciao.